maboko ezalaka eserve ezali loyembo ya mikusina
Amen, Bota. Amen. Tuyebelia comme Nathan on peut parler Toli. Toli n'a pas parlé l'eau et il a encore à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 9. Totani na komonesu masia na nasala. Amen. Bule soko tojali wa soko kuna nandaku soko awa libanda nandaku tukome kaka kosepelisa ye. Amen Bota. Amen. Tosogeli pona boti malamu. Toli na okalelo et na mkana 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 9. Totani na komonesu masia na nasala. Amen. Bule soko tojali wapi soko kuna nandaku soko awa libanda nandaku tukome kaka kosepelisa ye. Amen Bota. Amen. Yawasunga abatela pesa kimia nous sommes disposés temps pour la koya kosanjola ya. Puis place que vous toli eza maloba ya Paul akas alibota ba Corinthiens. Paul toyebi vi azaki na auparavant azaki mutumabi abandaki koluka ko détruire ezalaki pasambeli na yao. Metema yao na bolingo na ye aza Eve ko asalamaki na
na kati na maboko na ye esengaki arachete alongola ye na kati na voie oyo azalaki nango alakisa ye voie nouvelle oyo esengaki na kati na ye kotambola. Amen. Bota et na kati nango Paul azwi ministère abandi mpe kokende koenseigner kotalisa bato oyo ezali volonté na Yawe. Na kati na kokoma na deuxième retour na ye na kati na libota wa Corinthiens de place tozwi toli azomeka kolelisa to kotalisa na kati na libota wa Corinthiens ete tant que tozovivre na kati na tente oyo ezali charnel, tant que tozodemire na kati na mokili oyo toyeba ete toza bapassager, toyeba ete tente na biso éternel eza na kati na mokili te, mais tente na biso ezali na kati na likolo. Amen. Bota abi tant que tente na biso eza na mokili te eza na likolo nde esengi na kati na biso tosala effort ya koluka kodemire ferme makasi na losambo ya koluka kotambola non selon envie mais na koluka kotambola selon la foi. Amen. Bota parce que na kasi na foi nde moto akopeli ezali malamu liboso na Yawe, na kasi na vie nde moto akoka kobungisa oyo ezali nzela na ye. C'est pourquoi na kasi na mokili mosambeli esengi ayeba objectif na ye na kasi na losambo ezali pourquoi azosambela Yawe, pourquoi autant de jours azobelema na kasi na ndako na Yawe, pourquoi azoyoka ezali baprédication to baenseignement ezobima à travers l'inspiration oyo ezali ya molimo. Amen. Bota abasengi moto akomprendre ete tant que azodemire na kasi na tente oyo ezali ya na kasi na tente oyo ezali ya mokie, na kasi na tente oyo ezali ya charnel, esengi moto akomprendre ete un jour akokite na kasi na tente oyo esengi na kasi na ye aherite tente oyo ezali éternel. Amen. Bota na kasi na tente éternel wana eza construit non na kasi na maboko ya moto mais eza construit na kasi na maboko na Yawe. Alors pour que moto aobtenir ezali tente wana, pour que ademire na kati wana na tente wana ezali éternel, esengi na kasi na moto ete aseforce na kasi na koseforce nde place tozoli toli alobi même si tozodemire na kasi na corps oyo esengi na biso toseforce tosala effort ya koluka kodemire na kasi na tente oyo ezali éternel. Alors pour que moto ademire na kasi na tente wana ezali éternel, esengi na kasi na moto ete ayeba na kotelema na kasi na tribunal na Yawe. Amen. Bota alors pourquoi moto ademire na kasi na tribunal na Yawe? Parce que souci ya Nzambe ezalaki ete moto azala toujours na kasi na présence na ye, mais moto na kasi na kolanda voix oyo ezalaki satanique, moto abongisaki oyo ezalaki inspiration na ye liboso na Yawe, moto abongisaki présence na ye liboso na Yawe, moto alandaki inspiration oyo ezali satanique nde moto alongwaki na kasi na présence na Yawe. Amen. Bota abasengaki moto azonga na kasi na présence na Yawe. Alors pour que moto azonga na kasi na présence na Yawe, esengi na kasi na moto ete aleka na étape ya jugement. Pourquoi moto aleka na kasi na étape ya jugement? Parce que tant que moto asambelaki, tant que moto akelaki na kasi na église, moto asalaki oyo ezalaki volonté na Yawe te, esengaki na kasi na moto aleka na étape ya jugement, pas juger selon malamu oyo azosala mpe bakojuge selon mabe oyo azosala. Amen. Bota parce que na kasi na biso nde Paul aye kotalisa ete même si toza na kasi na ndako, même si toza place nyonso tokozala, tosala effort ya koluka koseforce kozala agréable na miso na ye. C'est na kasi na moto azoluka azala agréable na miso na Yawe, esengi na kasi na moto wana ete alongwa na kasi na sueri nyonso ya mokili. Parce que na kasi na sueri na kasi na envie oyo nyonso ya mokili nde eyaki kobebisa moto na kasi na présence na Yawe. Amen. Bota alors na kasi na mosambeli ete ntango yo oyo na kasi na loba Nzambe à travers sa grandeur aye kotalisa biso ete ntango toza na kasi na mokili toza bapassager, toza na kasi na tente oyo ezali éternel na kasi na mabele oyo te, mais tente na biso ezali na kasi na likolo. Alors tanke tente na biso eza na kasi na likolo, tosala effort ya koluka koseforce na kasi na koseforce nde moto akoluka kosala malamu, na kasi na koseforce nde moto akoluka asala oyo ezali volonté na Yawe. Amen. Bota
Parce que aïe na casse na ça la volonté na yao, ajoute la agréable de son yao, ajoute ses bénédictions aux amis montées na yao. Parce que tant que mutu a ses bénédictions yao, dit voilà mutu wana akoma na kozo victoire na casse na mokili. Et même que tout le monde na casse na mokili, mutu tant yé ake na casse na tribunal, à ça le effort était aloka a recueilli éléments aux amis capables eux économiques pour faire gagner le soin de juge pour que akoya na casse na biscalité. Amen bota. Et maintenant la casse na mosanga dit ça est fort tant qu'il osa résister la casse na mokili tant qu'il osa la casse na mokili ça est fort ya koloka ko recueillir les amis malades na présence na yo ça est fort ya koloka ko se forcer na casse na malade parce que na casse na malade et au moment la kolonga na casse na jugement au so passer na casse na mokili. Amen bota. Parce que le jugement est global na casse na ndako na yao parce que na casse na ndako na yao ndi mutu azoyoka du jour au jour aux amis malades na yao ndi mutu azoyoka du jour au jour azo comprendre aux amis volonté na yao ni o yao azoyoka casse na sala et ni o yao azoyoka azokoya na casse na ete neba na kosala bote. Amen bota. Alors ceci ensemble ça a été moto amuka assez souillé na casse na makambo za dia mokilité parce que na casse na makambo ya mokili soki mutu aluki assez forcé na casse na mo dit voilà mutu akoma ka ennemi na yao et satan ayeba ki soki mutu assez forcé na casse na mokili mutu akoloma la présence na yao de moni tokilaki na casse na biyanga lelo oleba tali service ezali volonté na yao et batali service ezali mokili batali service ete toluka na temps otozana na casse na mokili tozala na vie meilleure batali service ete tangi tozana na casse na mokili toluka ezali bisengo mokili pour que tobongisa ezali temps ya likolo. Amen bota. Alors ça les fois na casse na yo ete na casse na corps ozali nango eza corps ezali mortel et aussi na casse na yo ete olata corps ezali immortel. Alors na casse na kolata corps ezali immortel et c'est na casse na yo olonga na sueri nyonso ya mokili olonga na casse en vie parce que na casse en vie mutu akobongisa ezali foi na ye na casse en vie mutu akobongisa ezali présence ya molimo na casse na ye. Amen bota. Parce que la casse na vie mutu akoluka nazwa na casse na mokili na casse na vie tant azwi ezali ya mokili mutu akoluka aina ezali prochain na ye mutu akoluka asali la prochaine mabe pour que ye hérité ezali vie meilleure na casse na mokili mais abosani ete akoluka na casse na corps wana esengi na casse na ye alata corps ezali immortel. Alors na casse na corps immortel esengi na casse na mutu ete atambola toujours na casse na foi na corps immortel esengi na casse na mutu azala na casse na fidélité envers yao na casse na corps ezali immortel esengi na casse na mutu atambola toujours na casse na mort. Amen bota. Parce que la casse na mort nde kopesa ete oloma na casse na corps ezali immortel ebe na kolata ezali corps immortel mais satan ayebaki soki yo otambola na casse na mort okolata corps ezali immortel donc moni ayaki na casse na yo atie division aye na casse na yo atie jalousie aye na casse na yo atie haine parce que ayebi soki yo marché na casse na makambo wana okolongwa na casse na bolingo na yawe. Amen bota. Alors ça les fort na casse na yo mosambeli ya loba tant que oye na parole oye à travers sa grandeur ya auto aiko instruction na selon volonté na à travers le prophète auditeur donné quand il aiko instruction et c'est na casse na biso to la instruction oye à talisiso et tout le na casse na envie ya mokili mais tout marcher selon la foi tout marcher selon l'amour pour que tout s'efforcer na casse na temps que d'aller céleste. Amen bota. Il y a moyen de garder toute la message pour que Yahweh abatte la apesa kimia. Amen. 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 C'est vrai, tu l'as dit, Toli, Amboka, Okolite, Unawapi, l'écopole, Akomaki. Et akomi bien nakati na ndaku soki tozala pene soki tozala mosika partout tozala esengeli ete toyeba nde koprepare lobi ekozala lolenge kani. Amen bota. Senge na kati ya moto tomoni aza na décor kor nino balobi soki toza pene et quand nous balobi soki toza mosika o balobi
pene na yo ezali esengo pe kembo. Balobi musika na yo ezape mawa pe kufa. Amen Buddha. Amen. Tomoni yao nakala Israël bazalaki proche na ye mitangu oyo Abraham asalaki bileba bake na Egypte kolo azalaki na douleur kati na ye. Lokola tata azalaki na douleur nga lukaki atinda prophète Moïse pona akende kolibere Israël. Amen Buddha. Amen. Yamona tango prophète Moïse akomaki l'Égypte, Pharaon elelo kwa liboso ayebisaki ye awa mboka eza monene luka esika oyo bino bokosantola Nzambe na bino. Mais réponse ya prophète Moïse ezalaki awa te esengeli tozala libanda ya Égypte. Amen Buddha. Nzambe po evanda kati na moto soki aza na lokuta ekovanda te. Nzambe po evanda kati na moto soki aza na kosimba bisimba soki aza na assurance na ndako ya nganga ekosimba te. Nzambe po evanda kati na moto soki azokroire na makasa banzete ekosimba te. Amen Buddha. Pour Nzambe vanda essayer de choses à la Saint-Sauf. Il y a un moment Christ balukaki ye partout. Moyeba zoye ezalaki te. Amen Buddha. Donc moi na kati na kunda Christ atunaki bango. To molimo tunaki ba mama bakele kotala. Boyi bozoluka mutuna bomo ikati na bakufi. Ya walobi soki tozana kati na ndako. Soki tozali banda ndako. Na kati na ndako ezali kosimba mibeko. Amen Buddha. Amen. Na kati na ndako tomoni mobeko leki mibeko nyonso ezali bolingo. Amour. O ezali parfait. Na kati ya bolingo nde bomona ka mutakomi na kati esika bapesi lipamboli adéclarer ka petit azwa petit plus koleka. Na kati ya amour nde bomona ka mutwaye na lolenge azali apata lipamboli lisolo na basana Nzambe. Et le mien mutazo Michel. Amen Buddha. Amen. Parce que va commis bien na kati ma commis kuna na Corinthiens balubi atatozo teya atatozo sakola atatozo loba parla langue atatozo sexe bakufi atato pixi babeli soto zana bulimote tusali kosala mosala ya punda. Amen Buddha. C'est-à-dire que les gens qui na batei, na basakoli, na bafidèle, baza na bolingo parce que bolingo yamoni ezali base ya liloba na Nzambe. Amen Buddha. Amen. Bolingo desala tukende salon. Bolingo desala toyokana na bato. Bolingo desala tosola malamu na basene. Bolingo desala kaite tolipisa. Bolingo desala kaite tolia esika moko. Soki bolingo ezate séparation kozala Yahweh alingaka kozala isika oyo ezali pe bomoko ezali. Amen. Amen. Yamona commandement ya ba serviteur kala tinaki bango ndenge komona li alobi soki bino bokei esengeli bokuta ndako ya kimia. Soki bokuti kimia te bozwa temps ya kolendisa libotana. Soki kolendisi bango bakomprendre oyeba nde kotia kimia. Soki bapesi bino oyeba nde kolia. Tika ete kimia bino bokei nango eumela na kati esika. Amen Buddha. Amen. Soki mukileza na kotenga parce que bato kokuta mutu oyo azali avocat lobe kokuta aza pasteur. Lobe kokuta mutu oyo azali soda kuna kokuta aza mosakoli. Lobe kokuta mutu aza procureur kuna babengi évangéliste akotambola na bosembo te. Amen Buddha. Amen. Ko makila shishi wana ya avocat eza koloba kati na loba lokuta. Makila na police zola zaete faux esprit, faux nokolamu, faux mutu sentir. Nzambe moyevanda ezate. Yango na amatie bakomaki bien. Tozana bakolomi bali. Soki okolinga mosusu, okoyina mosusu. Yango na fi mpona liloba tozana deux chemins.
chemin malamu ezali chemin mabe ezali. Le début tozali l'église oyo ezali oyo eyaki mpona edétruire milimo na bato. Oyo église wana oyo eyaki mpo détruire milimo na bato nde balakisaki biso bikeko nde badetournaki kosambela kosenga kobelela koinvoke l'esprit. Oyo esprit ya mer nde evandaki na kati ya église nde babengi yango église ya mer. Okosutuka bazobelela mais image taye eza na kati. Amen. Bota. Amen. Na kati ya église nde toyekomona deuxième église ebimi oyo eye na posa nzoto oyo elati posa nzoto. Nde omoni bango balobi losambo esekeli ebanda na se esuka na likolo. Mais ota liboso eyaki balobi obandia oye a otelengani. Mais on a dit que le faut qu'on détruise l'élément. Et c'est lui qui va danser au matalikolo. Au pays qui n'a pensé à montrer comment bien il a moulu. Pour aller bien à l'Iboso, moulu moyaki et qui tinasé et qui n'est pas été et qui est gagné. Amen. Boda. Deuxième yaki balobi faut danser matalikolo. Il y a mon inspiration balobi c'est toujours rêvé. Les babés la ka makila na yo. Ne babelelaka molimo ya ne babelelaka force nzambe. Oh, poza force nzambe zana bolimo na bato nyonso. Poza force nzambe kabuleli pana bato nyonso. Poza force nzambe lobola binemi. Amen. Boda. Amen. Force nzambe vanda limbisa bato nyonso. Oyenda mona kantiki. Olimbisaka pe bayini nanga bakoyina osalelaka pe osalelaka pe bango nzambe na nguya. Amen. Boka. Osale fort to comprendre nde aye kotuna na pokwa ke ndako ozali ozana ndako mabe wana nde oza mosika ozana ndako malamu nde oza pene na ndako oyo eza proche nde baye kotangisa yo to baye kolakisa yo prier du peuple de Dieu. Amen. Boka. Oyo na kosakala boto na ya bolingo nde amour oyo azosenga. Musika ndako musika nde batuni oza musika toza pene ndako omoni babelelaka makila na yo oza wapi tozobelela yo turo tokomi turo boye mwa tokomi turo bato bazwa boye mwa tokomi turo bato bakanga boye mwa tobelela milimo mabe. Amen. Boka. Nde bakeleli na 14 jours nde bakeleli na 5 jours nde bakeleli na 7 jours nde bakeleli na 3 jours. Oh, miracle na Yahweh to bwana na tata evati kaka na mtoyo azomettre mise en pratique parole de Dieu. Amen. Boka. Amen. Ça réforme na kata parole. Na parole ndio moni baina na mtote. Na parole ndio moni baboya ka mtote. Oh, kama bazoyi na mtote nde mabeko vanda wanate. Mais kama bazoyi na o bazabo isona bamoto yoka na kate o bazabu séparation ekoki. Amen. Boka. Amen. Oh, libota. Amen. Ya mama na kata mutalo liloba lilobelinga ngaite. Lilobelinga ngaita. Omoni mutalo liloba na kati ne bakantike sana. Amen. Boka. Amen. Omoni mutalo liloba me penser na ye. Atalika oh ma sang joli. C'est un trompette. Mais avant de mettre ma solo na négini parce que mon zoto ndekei mais moli monaye ezali permanent na liloba. Ya mama na kamoni mtazana pasi ide na liloba. Amoni mtazana douleur ide na liloba. Ata mkalonga kena liloba quelque part. Abungi zela to abado sana bisasa. Soka fi passe akutana bato bazana liloba. Apuseka la présence. Fotezate. Jézate, parce que présence de Bassal désolé amour parfait. Amen. Amen. Ça est fort. Amour wana na libota, amour wana na quartier, amour wana na etonga, mais présence na tata domoni botala kevanda na zambe tata. Wapi na liyoba na zambe. Wapi na police ba ekotalisa ifande na zambe tata. Présence wana nde ba eko sur la ville sainte. On a souvent toya toye par la ville sainte. Amen. Boka.
Il va aller soleil, car la présence Yahweh, où il va la trône des Kiki, où il est libota, pas à la Kanamo Yogo. Amen. Libota. Il a un poussé à Manato Simba, tout ça là, pour que Tata abatte la Mopionso, Nansoto, Pelamoko, Namolimo. Amen. Et tout vos santé, ici, quand il y a la présence de Yahweh. On a un problème avec le avocat. On a fait l'accident, le roulage bakoya, on a coupé la maille, on a dit que baya kabanani, la croix rouge, accident salami, la croix rouge bayi. On a un problème avec le celo, à nous capé, les journalistes. C'est que Moussala ils ont un bakolo nando. Ce que nous avons dans Moussala nate, à ta force moi simba, exacté avec l'autre. Donc, on va essayer de nakala, pour Zambayo Kamuto, Fala Télégraphe Molaï, pour nous changer mon gogo, pour nous changer dans le lait, l'oignon, la cuisine, pour nous donner ça marche. Non, il y a un moment dans le loba, Yahweh Azraki dans le lait de mon côté, Yahweh Azraki dans le lait de Nyonso, Yahweh Azraki dans la forme de Nyonso. Ça est fort. Le colère dans la forme de Nyonso, Yebaka Massandoli, Yebaka Matinal, Yebaka Salongo, Yebaka Kita Dimanche, Yebaka Dim, Yebaka Offrande, Yebaka Misala Bolibo, Ogo Sanape, Mega Cheste, Ogo Sanape, Nakati ya loyer ya basalité, Ogo Sanape, modification ya Etonga. Amen. Bota. Amen. Nakata Misala parce que Misala n'est plus simple à l'issue. Namboka Tata, on s'appelle à Kosambelote, Bouti à Kosambelote, frère à Kosambelote, Mokambe à Kosambelote, Yomoko, la présence Naya, Nayao. L'écrit Salvaki et Sénina Kende, Kobonsesika, Né Boutumo, Toyaka Masanjoli, Toyaka Matinal, Toyaka Dimanche, Toyaka Salongo, Toyaka Kalipa, pour la préparation, Yabokotina Dikoro. Amen. Rien que le comité est un besoin, Rome DC. Au balanda kabiso, na musika, tona pene, tozo confier du balate. Pour ceux qui a eu le balaye, le bouquet du balai salé. Amen. Bota. Tozo confier balate, tozo confier musalate, ceux qui collent le billet à répondre. Misala le biya ka prosali demande de, baye ko kopi na musala, ou à ko sala. Amen. Nous avons confiance en l'Oba, tout nous c'est l'Oba, tout quoi c'est l'Oba, tout c'est l'Oba malam, pour que malam tout ça là, tout kubuka yango na mkono na suka. Amen. Bota. Tuli amana tusiba tochela misala, pour que na mkono na suka tout na boka na tata, utile pona la vie sainte. Oh
Amen. Bota. Amen. C'est vrai, bandeko tokomi na suka pour kozoka et salongo tokende na territoire. Tozala na territoire na kati ya ba bureau mais libanda parce que matitipe matu makasi. Tozala na volonté tout le monde na territoire tokende tout le monde matiti. Eza ya makasi formate. Tous les cas samedi on a kusala salongo na territoire. Amen. Bota. Amen. Awa sisi laki mais devoir awa sisi nanto. Amen. Bota. Amen. Na mira awa sisi fuko décorer. Tolukaki décorateur ayaki atalaki. Isengeli aba décorer eloko moko. Awa pe isengeli ba décorer eloko moko. Mais pour na awa eza réservé pour na koluka ba tapi amiro. Ce qui m'a coqué au monani et te koya kocha tapi erosuka boite. Amen. Amen. Oh amen. Bota. Amen. Décorer église pour c'est mon malam. Tout ça ya kotu na kati ya monike batu baza na kati ya. Amen. Bota. Amen. Parce que niveau église ça déjà confession religieuse et si kanyo subasali bazali le moni bazala kana souhait église za la malam pour ataba déplacer ataba de basali bayi bazomona ke oui awa isika batu bavandaki et décorateur a service kaka 40 000 bakulere za yemoko yebi ndenge nini tusala kapona misala nyonso esalema sala na volonté ezana yango kokanga motema te soki kozala malamu ata vendredi akoki mpe kosala yango. Amen. Bota. Amen. Bobatela bana ndenge lobomaki situation bamakila ile moko mpe babikolo boni batela parce que malaria yango ezomata se komata ezotomboka makasi soki tomibateli edérange joki simela olo akoyeba nde kosala. Amen. 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 Bota. Amen. Bobatela bana makasi bomibatela bavoisin kopotana ezala te kimia bamona ete ozali bana oyo oza koyoka liloba na nzambe evandi kati na bino. Amen. Amen. Même na bandako klima ya pe ezala na bana mpe na baboti wana nde ezali vana yao omoni babiloko etambolaka babengango babinzo na lingala na kiti mpe babengango emange. Oh, amen. Bota. Amen. Babengango emanga kala te boyoka emange babelela yango kami yango ya gripe so eyaka makasi kami yango eyaka badiare mpe eyaka susu makasi o eyaka na batemperature mwa mingi komibatela kobongisa mpe yango malamu normalement biloko kolia kolamba yango malamu ebelaka bien po sante mpe ezala malamu. Amen. Amen. soki biloko ezobela bien te badiare bakosukosu bakozanza banose ekozala ekolo asunga kolo abatela na kati na lilako na tata po te kimia ezala na kati ya baponami na yawe to na bato na mosika to na pembeni bolandi komunike ndenge ezali samedi tokozala na salon na territoire tozoluka quelque chose mpona kotia ya décoré décorateur aya kobongisa ezali malamu etonga oyo eza etonga liloba tozala na ouest tozala na nord tozala na sud parce que ardeza pour moi Congo. Amen. Amen. Na RDC andi za katikati na kati ya loche za centre ya RDC partout ukuta partout kokende andi centre c'est normal ataba ndeko pona kocha maboko pona kosunga ezali mabete ezali œuvre ya sa grandeur le prophète comme Paul Dominique tozoki ce matin n'est pas yawa mopesi na kimia pesa kimia musukini molimo ya otanise na kati ya ngoto baya musika to na pembeni baya mikakata to difficulté baya maladi to na kati ya kasho ya ozala na bango baya ba problème ya kala musika na bango olimona likoleba ndeko manifester oba mona na kati ya na ba comité yete mukanga likoleba ndeko zala yao batela ba mpe boka bango lokolo soso mo ensemble papu to singo na komishina haete lobi. Amen. Oboto na tata eza na bato nyonso tobosana te perplexe mopanzi te miri mpe likolo
toza kofonctionne na yango mpo ete kimia mpe eyebande kozala. Amen. Eu vou